bon, bokilo nanga alali, alali, yoka te, yetanga yaki na yetake na bi, na poto abapesaka po mbongo bandozo kobimelo bo ifo otaka bakoto na matoi. Bon mama mikolo wana komprenaka na ye te donc ate bakoto na matoi akatikaka mbongo koya. Oui. Nazoki mbongo otela nga na boîte aux lettres mpona mwana yo. Bino pe bani bino kolobaka kaka kolia na mwasi kolia na ndoki. Bino pe yo kolia pe na mibali pe kolia pe na ndoki. Tanga mosala camarade na yo. Ozoseka pe na ye pe ozoseka pe. Ate atukataka asusona ni eloko te ayebika makila na ye. Okesambaka nini? Na tani lelo bakokani koma misusu akatika azikota bakoko na ye koto misusu ya biso pe ezanga ate kaka ataka aka elongeza ya ye. Omoni yo pe eza mwana na yo malgré moninga yebi na ndako ake mwana na ye mais eza mwana na yo soki paka ne ezaka atina bo makolanda kwa yo nde na landaki oyo jour wana na libanda bolingai yango mpe korevese. Bon, problème te yaka kaka na ndenge na ndako ndenge okotaka mpo na camarade na yo kaka yaka kaka so olingi otikelanga telanga ata kotapa po a fleur wana sa neti moto otelemi ndenge kaka camarade na alobaki ndako na yo sala eloko olingi yo mpe telanga kaka mbongo bongo na oswananga. Zala na bokilo nango nanga nde na akoya koyoka makambo tozoloba. Mama yaka mama alayi na besoin ya kosola na yo. Ok mama. Mama moke yo imoti ya mwana na ngai ya mobali. Na ngai kosola na yo likambo moko ekosala ngai pasi na motema. Maya kobomba ngo eyi te. Nano nasoli na mwana ngai te. Comme eyeko yi mwana ya ngai kote ya mwasi. Bino nyonso ti boyibana na ngai nano na banda nani kosola na yo moto ya liboso. Maya moke oyebi moko mosusu ngai nayaki na Nzambe. Nazali koyoka yo oyi kosola na mwana mobali moko boyi kosola makambo ya mwana mobali wana akomenase akoloba na yo keno ye palingi ke mwana na ye wana oyo na kombo ya mami mwana wana azwa kombo na ye me mama nakabisaka mwana oyo tozalaka na ye na ndako ayi koko ya ngai toka nde ayi koko na ngai te ayi nde mwana ya moto mosusu me yo pesa ye na mwana na ngai mama na ngai na ye kopesa yo conseil ki vraiment makambo nyonso tu ngai nayokaki yango me inga osola na mwana oyo ya ngai ya mobali ekozala malamu mingi mama paske nzakomba ayi komona yo. Merci mama. En tout cas vraiment mama oyo vraiment mama donc si ozalaki no na kati ya chambre nga na pesa bakoto otia na matoi mpona na poto bakoyoka belo mbongo soko otia yango na matoi donc yo tia na matoi te yo ofandaka oyoka makambo oyo ezoleka na ndako awa ngai nalayaki ngai matamaka ekolobaka na ngai matamaka azolobodie misili kokani soki mama nde nalati liputa mokristo azali mwinda boye ngai nazalaka mwinda te ngai nazali molili mwinda kutu te kutu lokola oyokaki yango mpe nalingi naloba na yo mwana na yo na ndako soki kaka nayoki mwana na yo alobi na ngai likambo okuti kobimisa oyo ngai nakoboma mwana na seconde mpo biloko kolia na simbaka ngo na maboko ngam nalambaka ngam nasokipaka na ye na makambo nyonso garde secret oyo kaka mpo na yo moko nayoka kutu te na monoko ya mwana na yo afanisanga na ndako aloba sino te ebemba mwana na oyo kozala maboko na moyo ngai na obeyesa mwana na ya mobali ke nakendaki na eglise moko boye okoa baeglise ebele misu ekoma kobamba baprofeser lifuta lobaki mama na ye aza ndoki mpo mama wana azwa ata akokata kozwa okazie ta kobimisa oyo ayoki oyo mpo nga mpe kulukelanga baproblème ya libala na kobamba kaka mwana eke mama bino na eglise balobi aza ndoki sisaji na kota likota na okota mpona balusa esprit ya momwana na ye abengana mama na ye azongisa ye na afrique alongwana na poto camarade nga mpe Viviane batika na Iverdo mpe apesanga conseil likambo mwana oyo akokisi 10 ans oyo eza ya bato nabengana Viviane ya monene oyo koyelinga oyo
sope na ebisi sur pasteur nango apuye na nga l'homme le plus zélé akoloba mama bino bolingi kosambela nzambe vérité te kaka bolingi lokuta na vie tika bomona lokuta c'est pas bon. Allô ma copine. Bien ma copine nanga yo ya minene kweli nga ya mukakana te. Viviane Bachika munoko nezaka mope nganga tika. Oyebi ni. Moni solo yo otelemisaka nga oyo timbelaka ngai nde na bota na mobala ya camarade ya mobali na ngai. Mama Bokilo na nga. Mama Bokilo na nga yoki. Mama Bokilo na nga yoki. Afandisi ngai alobi na nga kino il faut naibisa mwana na ye po ye pe papa ya mwana nga benga nga azosola kaka nde kaka bayebi eke aza pe membre ya famille nde mama mobali na nga yebi ke camarade ya mwana nde torumeli tokoma lokola famille ayebi teke nonga na ye ya mwana ezali oyo kafandi azoloba pe na kimanga nana nayoki yo nzakomba akosepela na yo te soki olobi verite te. Mwana koli deja top vision yango izi pa bwakelaki nga te boye nga kutu mabokilo ma copine manga neti mabokilo kosoka meki na obuma mwana na kotiela mwana iloko mwana kuta sali 10 ans eza kuti mwana ina neti ya 5 mois tina nzeba tina kubandela wapi na kusukisa wapi yango mpe vie nanga mpe Franchiko vie nanga Franchi na Iverton vie nanga Franchi alobi mwana na omoni tispe bino nyonso tumongelama nde kolobaloba bozolobaloba merci beaucoup ma copine. Merci. Bonte mingi na balandi émission na biso tozokende wapi na bandeko bomesani na série double face na petit no merci mingi na baencouragement na bino vraiment nzamba pambola bino alors nalingaki kosukisa na maloba ya suka par rapport ya film oyo touti kotourne ezokolakisa biso komo ndenge nini mokili eza kotambola epuis bandeko na ngai oyo biso nyonso toza na kati ya mokili oyo nzambe azosenga biso toujours toyeba kozala na vérité kotambola
na kosala moninga mabete tala série oyo nauti kosala filme oyo keno ndeko mwasi azalaki mpe na mwana ya motu mosusu na ndako me abomi mobali na ye naza komélange bato te me nayebi keno eza te na bandeko mosusu ya basi tukomi mpe bandeko mosusu ya mibali mosusu mpo mona aza na mwana mwasi ayebaka mpe te biloko nyonso wana eza malamu te parceke bato bakozala bavictime na makambo nyonso wana ezali bana alors bandeko na ngai ezala kote bapapa ezala kote bamama des fois bato mosusu basalaka toye kojuge te mosusu okoki kosala erreur ya vie mais il faut bana wana makila na bango eloko elie ozolie bango vraiment il faut koyeba kolibere bana wana kosolola na bana tala neti ndeko mwana koli mais peut-être aexplika mwana te tout ça mwana wana ekotikela ye émission na nzela avenir na ye mwana kozala na baconséquence moko boye faute ezali ya mama to ezali ya papa vraiment bandeko na ngai vraiment tosala effort na vie ke non vraiment kozala motema malamu ya kosunga bana bino avenir na bango ezala malamu epuis lisusu na ngaki lisusu kobasa eloko moko na bandeko mpe oyo balingaka koakize bamama bokilo na bango mama oyo ya mobali na ngai aza ndoki to mama ya mwasi na ngai aza ndoki botala role ya mama oyo apesi mwasi ya mwana na ye conseil parceke ayoki epuis sikoyo mwasi ya mwana na ye région nga pesa mama mukolo wana aza ndoki ebele mpe ya bamama mikolo bakanga bango bandoki mpo ayebi verité mais bato bakondima ye aza te moto aza te akopesa ye mpe confiance vraiment bandeko na ngai tobanga mokili tobanga vie parce nzambe nde moto amonaka nyonso epuis aza na temps oyo afutisaka moko na moko masumu na ye merci beaucoup na mama Vivienne Batika motema ya papa na biso Franki na Yverdon na Switzerland nzambe apambola bino epuis tokutani prochainement na